to yamba basali ya nzambe mais otomoni banda loje banda to longoli kaka le président Félix Antoine Tshisekedi to tieno pembe ni kaka parce que wana mukonza mboka oyo nyonso batikali mutu moko te asala makambo esalami na loja bato baotuna o fati aye babite fati te nani o pasteur nani o lifoko di ciel na moni bato bazobima na mapango bomona ba image TV za radio teloba nango fiela biso Zakari bato bazobima na mapango le problème là lifoko di ciel ezandeni bato balingaka c'est pas seulement bato a message ba dénominationnel na moni bato église ne masikate na moni bato nzambe malamu na moni bato parce que musique na ye ebetaka partout na ye awa na Kisasa ba mutakalize bandal na kota bandal mutakalize ba biloko nyonso ebe na bandal eza susté na moni service national ba sa musa na CP na bi ça c'est bien il faut penza boye musali sala makaboye est-ce que Jésus tamba ko pexer remarque wana alobaki ke bon en tout cas ya solo wana raison abisi bango boye eza gloire et bongi na musali ya nzambe mutakosa ote serviteur de Dieu gloire et bongi na musali ya nzambe ayaki lokola mosakoli c'est un serviteur de Dieu batanda maputa ile komiso batani maputa baputa tandama mandalala nde bomona na loja wana mandalala alobi na bango boye soki bango batiki koganga bato bopekisa bakene soki bango batiki même abanga koganga kaka mais pour la nini place nyonso te na yebi bato ba mikonzi ebele bazana baza batetela mais to komi na batetela to moni makadam ezate roulage azo sala na azo kanga pe ba moto na zelo Pierre a sala makambo koleka Jésus a pêche miraculeuse 3000 âmes converties na lité ya moko Jésus a sala ngote Jésus a nakozo moko to yebi ke zaki na ndambo ya jalousie na kati ndenge bato basoko oloba basala mwa ndambo ya jalousie na kati ke pona nini biso te kaka lifoko nyonso ba yepe oh non makelele réponse ni ezo ese bango entrée au lifoko du ciel a sali na loja eleki entrée à Jérusalem o Yesu Kristo akotaki na Jérusalem soki okutana mutetela mabe mitali yo na mutetela no kutana bango mais biso premier mutetela Lumumba akufa pona mboka oyo mais mboka ne ata makada mesate Lumumba akenda perte ton ndengeni misala zo salama na ba veni ba okotsa mais bongo biso kuna na loja Lumumba na biso akenda perte kaka onyanya na ndimi penza banda ko tambola pena na beka ko beka tikela ki biloko miracle papa assemblée batu na stade na bi quel genre de prière pasteur Dembo pasteur Dembo assemblée makasi bo assemblée zo ka onction na précision bongo tango molimo ekoti na foule batu ba miracle ba kati ko to ba bité bozela nanu ba miracle msubo kenango na église boke nozela na église donc ezaki loko na équipe moko biso tout ça qui est bien. Jamais plus à l'audience, c'est jamais plus. Merci. Donc il y a un appel chaleureux, c'est la première fois que le policier arrive à l'audience, c'est jamais plus. Un monde de gens, donc c'est un monde, je ne sais pas comment m'exprimer. Nous remercions le technicien revendu pour cet appel. C'est vraiment l'amour, la liberté. Biso te respectera bino, en plus te respectera peu batété là. Tu respectes pas batété là. Pour te regarder kuna bazo finga batété là, mutété là boy. Oh, église comment on va le batété là. Non ça polémique té, pour nous sur le bical comme vérité comme polémique, non ça polémique té. To biso te respecter batété là babi ah bon, le kola olobi que bo respecter batété là. Parce que tout ce temps il faut dire à niatala no batété là té, tout le monde ngabi oh, bino moyo baraté. Mazan noko na bino babi, azan noko c'est que communique à mama beli. Lika mama bele babi lokola komi lika mama bele puta
Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo. Mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Il y a la résurrection dans la patrie. Ah, véloba, véloba. Il y a l'andiwé dans la patrie. Il y a la colonne de feu dans la patrie. Il y a la bénédiction dans la patrie. Nous avons le chantre dans la patrie. Les inspirations dans la patrie. Nous avons la résurrection dans la patrie. Nous avons tout, 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 nous avons... Alléluia! Oh, vive, amenez-moi, enterrez-moi. Les 7e saut, les vrais prophètes, les vrais chrétiens, la vraie parole, la vraie lumière dans la patrie. Tozo ba émission oyo nakobeta maboko makasi, nakobeta maboko makasi, Arche de l'Alliance ezongi na Kinshasa. Arche de l'Alliance na Afghanistan nazo ba Arche de l'Alliance batu nyonso bazolanda baebi mouvement ya Arche sike kendaki sanduku wa mibeko. Sanduku wa mibeko ekei wapi? Baluka rango sanduku wa mibeko ekei wapi? L'Arche de l'Alliance c'est la présence de Dieu. Sanduku wa mibeko ekendaki loja. Kongo mobimba. Regard à batute comme qui l'autre TikTok est poli. Ah, l'ifrodiciel na ebité ngai na mima na nganga pour na lobaka vérité et puis nazo rectifier pour na batebele ba comprendre té ngai naza journaliste ya message, c'est-à-dire na sala émission na ngande bo mona émission bato liloba bazana émission ya journaliste na bango ya liloba asala ke émission ya église liloba. Bato vita basala ke mission na bango ya vita bato imana bato renaissance basala idéologie na bango ngai pe na sala idéologie na nga ya frère Branham na sala émission na nga ya message ya frère Branham mutu nyonso ko bundisa frère Branham akutana ngai. Alors bato belé na lobaka ba oyo karate ba musu baso memanga lokola na za mutu na memaka conflit bato musu ba memanga lokola ngai ne mutu na kaboli message te. Message ezaki ya kokabola bandaka na batu bakabola bango boyebi. Ba musu ba préférer ba matangomba biso to tikala na se ya ngomba. Boyebi na Bible. Wo koko na biso azaki ko sambela likolo ya ngomba, koko na biso azaki ko sambela likolo ya ngomba. Biso tolobi nzamba za na temple na Jérusalem. Ba tembe tango Jésus a confirmé bi le salut vient des Juifs. Message c'est William Marion Branham.
Kolo Yesu ça confirmé qu'on déjà. Donc n'a été mutu na kaboli. Bino moko boyebi conflit ezaki ba samaritain na ba yuda bazale koyokana te. Ba musuba biso ka ngomba mort biso ngomba. Biso pe telobi bon bino lokola ngomba biso pe nzamba zawa na Jérusalem esika boyika zali. Ote yo komi na makambo ngo surtout moko o komi na makambo ngo kobenga ka batu baboyika bande ko na ngai. Lelo batu bakomi komona nga naza affiché ba voyage na pasteur Liforodiciel. Bazoka c'est comme si pasteur Liforodiciel atinda kanga lobabo atanga bien c'est bon que le message bataka mutu malobate message ezali conviction ya mutu par rapport ya message até ya Branham ataka nga malobate mais so botuni pourquoi nazalaka na s'affiche kana parce que ya até ya vérité até ya Branham bien bato bomona kana loba makana bango bongo bayebi côté ya Branham te makambo za clair hein tant Jésus azaki na mabele awa ayaki na idéologie na évangile na ye bato temple baboyaki yango ba souverain sacrificateur na idéologie na bango nde bamonaki sacrificature na bango baboyaki Jésus et komaki bokabwani tant Jésus azote azoba race de vipère bono bana Jésus te pour la nini hypocrite tombeau blanchi Jésus ne bobanga so biso to bi vérité ne bomboya ko take biso boyat ngana wazat boya to ko beta na bino nzoto na nzoto boya il y a le nzoto na lobi yango tant on a bandé ko benga Liforodiciel boyika makubu kwa foi pour le ressusciter apporte de 7e soir amela rouleau moko benga yono ndenge nini na kata message okomi ko benga Liforodiciel boyika sikoyo na makamba nzambe boyike uti wapi boyika e bandi ndenge nini sikoyo bolandaki masolo na loja nazo tuna bolandaki loja na minute akomi nani na minute akomi nkoye dimba na minute akomi ekumani bon totali sabino to pesa une explication na lobaka boye Jésus Christ boyebi kombo na ye oyo tata ne na mama ne ba pesa ki ye mais ba kombo nyonso biso to benga lelo ezali ba surnom o to zali ko pesa ye par rapport ya ba nature na yazo ko se manifester nango vis-à-vis na biso ba mso ba benge Jehovah Rapha Giovanni ici El Sabaoth tala ba kombo ebele e biso to landaka ye lokola lobake to imiter ye to soko imiter ye yango ko mona ke biso pe ndenge toza ko fana na papa wana le boyika tango toza ko fana na ye to soko tala pe oyo soko kombo ye te po ngam na pesa ki bokainga ndoki na bimindo ki na ndimi ki ndoki nanga sikoyo kuna na loja babengi koye dimba le chef de l'orchestre sikoyo ngala kati na salini babengi ekumani o ekuma potala ba boyika boyebi bato ba mibenga pe ba boyika machine ma réalité bazala ba boyika les vrais boyika fo beta ka beta kote makubungu akoya kate ye moko alobi aza makubungu akoya kate régi pardon bo pesa no biloko po bato bakanisa nga esangati na loba makambo eza réel nga na pesa ke ba kombo boboya kango sikoyo akena loja pesi e kombo banda loja eyamba basali ya nzambe na loba yamba moto ndenge wana te Liforodiciel makubungu le boyika di message kuna komi koye dimba e kumani nyonso eza na ba signification donc soko talié na musique nani ye maître koye dimba maître oya kuna makubungu akoya kate makamba solo siko mabedi ni tolobi régi botelanga na parce que lelo batu bana bandaku le eza kwa dimanche total siko événement loja batu basalaki balobaki ngana salaki te sikoyo papa na bango ye le boyika di message bolanda ye parce que episcope wa Yambo rendez-vous na kitata le wazalendo di message na minute maboko so betama na sheki na babie bona na biso ye mutu mabe ko bomba mutu lelo on peut faire une image. On m'a donné un nom, Nkoyo Dimba. Nkoyo Dimba, le maître d'orchestre. Le chef d'orchestre.
Kombo wana na kugarde yango. Bobenga ngai Nkoyo Dimba. Babaksi mususu ekumanye. Hello, hello, hello. Et beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis. Merci beaucoup. Émission qui toque vraiment. Wane zaïga moi virgule na pesi. Mais to banda, je crois que Corneille a sur l'accès déjà image à partir avion. Nenge to banda ko kende campagne d'évangélisation. Vraiment, to bande mission boité. Sans qu'on remercier notre cher pasteur. Vraiment, na habité. Na mona bato baso honoré basali nzambe na musala nzambe. To banda mona oka na musika mais notre pasteur Charles Lombanji. Et yoka kombo Charles Lombanji. Yoka mutu ba wana mutete la penza. Ou tete la il m'a fumbe ye yo penza Charles Lombanji. Asale loko moko loje lobina ye. Merci parce que to yamba basali ya nzambe mais oto moni banda loje banda to longoli kaka le président Félix Antoine Tshisekedi to tieno pembe ni kaka parce que wana mukonza mboka oyo nyonso batikali mutu moko te asala makambo esalami na loja batu baotuna o fati aye babite fati te nani o pasteur nani o lifoko di ciel na moni batu bazo bima na mapango bo mona ba image TV za radio teloba nango fela biso Zakari batu ba bima na mapango le problème là lifoko di ciel ezandeni bato balinga kai c'est pas seulement bato a message ba dénominationnel na moni bato église ane masikate na moni bato nzambe malamu na moni bato parce que musique na ebetaka partout ebetaka place nyonso même Satan ebisa bato na ke boyoka mo lifoko ndambo. Pour ma soume le ngwata moi muke tout ça batu mabeto mais la makila batu mais moi un peu de l'ifoko pour to peto moi muke batu baso bima na mapango bana to sali 8 km dans la batu na so maré mais nakasi bozo talango déjà ndenge Corneille azola sabino déjà ba image ezali eloko moko na salama na lojate. Donc vraiment ah papa au Charles na habité. Bon, siko papa Charles. Bon, on a sika to kitaki. Na avion déjà bozomo on a déjà le pasteur Paul Dembo. Donc on m'a dit avion on ezaki loko la équipe. Avion automatique ezaki loko l'équipe. Na attaque to tse l'ifoko di sel attaquer boyka. Attaquer bango. Na millier Paul Dembo na lelingomba bo perda pasteur yango batu bakoma okosa biso mamba ba succession o ba okosa biso na yoki Paul Dembo ko sambela na terrain miracle salami tala batu ngomba bo se révolter bo tomboka ba memi bino miracle kenda na ndimi penza banda ko tambola pena na beka ko beka tikela ki biloko miracle papa assembly batu na stade na bi quel genre de prière pasteur Dembo pasteur Dembo sambela makasi bo ensemble zoka onction na précision bongo tango molimo ekoti na foule batu ba miracle ba kati ko to babite bozela nanu ba miracle musubo ke nango na église boke lozela na église donc ezaki loko na équipe moko biso tozaki belé kuna avec le pasteur Pierre Adoua. Pierre Adoua. Donc, na avion wana, tout ça qui na attaque, tout ça na défense, peut toi na millier. Donc, mutasimba qui millier, c'est Paul Dembo. Na souk avion biso sko ba wazalendo, tout ça qui wana ba Beninjembo, tout ça qui wana donc tout simbi défense. Na sœur nangai Andrine, tout ça qui na sœur Andrine Moussansi. Sœur Andrine Moussansi wana na image na avion kaka boye
Matalanaka biso bakolo matalana même na Bible matalana ezali biso la kaka Sœur André ni matalanaka ka boye siko to simbaki siko défense wana yango bomoni makambo nyonso to salami na loja ezaki somo bandeko na ngai somo na zebu sabina somo faut za la wana pour comprendre malgré zo na bilili mais faut za la pour comprendre o eleka ki wana to kiti non c'est la bino mo intégralité muke botala mais botika on a mi koloba no parce que na sala makambo koloba akeyo to zwaki ezaki penza ya ko sakanate alors ba benga kinga avant to kende loja bato bazo benga nga babi rende kita épiscope wa Yambo bino na message boza bato mabe boza ba traître bomoni ndenge bo futa pasteur Charles monnaie de singe na tuni monnaie de singe na neni mais soki te makambo bo sala biso na ngomba kabi nga za mutu ngomba te la mutu morte biso za bato Branham biso to défendra frère Branham biso za bato ngomba te biso za bato Jérusalem bato temple biso to défendra temple ote omoni ngomba ingratitude basala ngabi wana biso te tout ça ba courant na message ba courant ezali wana courant mabe wana courant zongo biso za inga wana biso te to makamona te o est-ce que tout peut se bino kongabi en tout cas bo pesa biso confiance bo sala biso confiance boko sepela babi alors boko mona accueil triomphal boko mona makamona bo mona te to sala ona nko na bi biso to respectera bino en plus to respectera pe ba tété là tu respectes pas batete là pour te regarder kuna bazo finga batete là mutete là oh église comme on va le batete là non ça polémique te pour nous sur le bical comme vérité comme polémique non ça polémique te to biso to respecter batete là babi ah bon lokola olobi que bo respecter batete là parce que tout ce temps du fournisseur aniatala no batete là te yango to mona ngabi oh bino moye bagate mazal noko na bino babi azal noko c'est que comme likama mabele likama mabele babi lokolo comme likama mabele botal likama mabele Jamais plus à l'audience, c'est jamais plus. Merci. Donc il y a un appel chaleureux, c'est la première fois que le fournisseur arrive à l'audience, c'est jamais plus. Un monde de chants, donc c'est un monde, je ne sais pas comment m'exprimer. Nous remercions le technicien revendu pour cet appel. C'est vraiment l'amour, la vie manifeste. Quelle population! Merci beaucoup. Au moins, il y a un bébé. T'as l'accueil. Il y a un mais intégralité, ça dit pour intégralité. On a bête, on a une flèche à Mickey, mais intégralité, ça dit comme un bébé. Alors, toke kuna makambesa mi kitoko, ba critique bandi. Entrer à l'Iforodicé, n'enga quitter l'aéroport, entrer sali. Nga la zob salon ba konzamboka, parce que auto moni to sepe la ngote, to lo bango vérité to sepe la ngote. Na ye awana kisasa.
ba mutakaliser bandal na kota bandal mutakaliser ba biloko no so na bandal et ça susté na moni service national ba sa musa na CP na bi ça c'est bien, il faut penser boye musale ça la makaboye mais pour la nini place nyon sauté na yebi bato ba mi konzi belé bazana ba tété là mais to komi na ba tété là to moni makadam ezate roulage azo sala na azo kanga pe ba moto na zelo ngabi mais bambule belé boye nini bato bazangi na moni. Oh non, te batete là, basana bolingo. Et puis yango ngena lo baboy. Batu ba pesa biso image ya batete là bakabakate, batete là soka senga, moment batete là te. Soki okutana mutete là mabe mitalio na mutete là no kutana bango. Mais biso premier mutete là Lumumba. Akufa pona mboka oyo. Mais mboka ne ata makada mesate Lumumba. Akenda perte ton ndengeni misale zo salama na ba veni ba okotsa mais bongo biso kuna na loja. Lumumba na biso kenda perte kaka onyanya te lokola onso li fokodise le nati loja to tiki makadam kuna foto mona ba continuer to ba tete la boye bake to na posa makadam ekota na loja trop c'est trop onyanya na kutena papa Charles na ebisi bino na lié le roi na santa to lia 4 fois par jour non na lobi ça la kate okoboma bana batu bonini on dirait ozoboko la bangulu ndenge nini. Non. Bayambaka batu boete papa moko simple. Bato mbongo mingi bakoma mitema mabepo ebike mbongo na lingite muta mais na moni muto so linga partage ça mutete la. Parce que yo baba tete la bazate. Yo mutete la nini okutana ya kabarate. Na biso mama Saki Sharufa. Asa mutete la. Alors bino boko bika likameka kokosela batete la makambo. Soko kutana mutete la kabarate lelo za mbala suka sola mutete la na biso ba tete la to yebi on atanga bino makombo. Non. Ezala bongo te. Ko yamba batu bongo nini no yamba batu kitoko. Batu nyonso sengo. Mboka mobima même moral. To moni mutu mota za contre biso ba banel tout na biso ba choriste ba yembi na ba église mususu ba eko yemba na sta tala bolingo bo moko bino bolo baka yango na sko ya bien ba yembeli nzambe papa Charles bakena bango sans polémique sans débat sans makambe belé vraiment to moni mais to moni ba ton message ba yeba ndiko critiquer li foko du ciel oh non amati na mutu kalokola Mobutu Mobutu li foko zanga nzete bato soki ai botila ngata li foko sibi nzeta Mobutu le kocha Mobutu poto ndi mabino kaka oh li foko lokola Mobutu boyena boye botanga Bible mabe boye bipe otanga Bible te Jésus akotaki na Jérusalem akotaki na punda wana zali estimer lelo lokola Prado akota makolo Yesu akota Jérusalem makolo omoni ngana ndimi Bible lelo ndenge na vandi boye pona makambo na moni Yesu alobaki na baye kone boko sala makambo koleka nga Pierre a sala makambo koleka Jésus a pêche miraculeuse 3000 âmes converties na lité ya moko Jésus a sala ngote Jésus a ngozo moko parce que na ebisaki bino pour sala un bon prédicateur il faut sala exégèse herméneutique homilétique sur ce plan il y a évangélisation au Jésus qui s'ako sala sur la terre en tant que Jésus na baye kolo ya soki azaki na 12 boyebi bango. Mais Pierre a terre 3000 âmes converties dans l'ité à moko. Donc, sur ce plan, l'équipe, mais Jésus-Christ a l'équipe Pierre parce que Jésus a terre mukili mobimba. Donc, dans le contexte, wana Pierre a l'équipe Jésus, dans ma cambalité, il y a terre qui batu. Mais bisonioso, tu as dit que Jésus n'a terre bisonioso. Parce que à lobby, il a établi les uns comme. Tout ça va comme il y a yemoko. Tu vas faire face na nini, babeng ngonini na comparaison pe entre ye pe attaque moté nenga bande côté po ye mo babike ba disciple pe ba ko leka pe mettre na bango lobi yango bi abi soki bo to sanga bolanda abi bona ko ndiba muke bokolo bana ngombe longwa bino bokolo bana ngombe longwa ya longola ngomba te mais biso biso to longola ngomba ya longola ngomba te mais bina biso to longola ngomba do to ko sala makambo ya salati mais lokola bato critique ba salaka lokola bato critique ba yebi ko critiquer et comme yo atelemi lokola Mobutu yango na bitosonga siko na Jérusalem entrer au liforodicien la sali na loja eleki entrer à Jérusalem o Jésus Christ akotaki na Jérusalem tozongi na cadre ka ya Jésus tanga zo kota na Jérusalem
makelele na niveau ko sakana te donc so zaki na Congo awa benga bakanga tapage ça tapage yango moni na batu wana ya Nzambe ba yaki page même c'est que non en tout cas bana balali bozo tapage ba yekolo baso ganga bazolo ba bilobela baso benga ba boyika makubungu bakombo nini babenga bazobenga bakombo makelele to lembi makelele to yebi ke zaki na ndambo ya jalousie na kati ndenge bato bazoko oloba basala mwa ndambo ya jalousie na kati ke pona nini biso te kaka lifoko nyonso kaka lifoko ba yepe oh non makelele réponse ni ezo ese bango avec asala mabe ndenga zo kota na matina punda mabe punda bato futa kutumbongo na ngote atina baoka bozo démonstration bo kene bo bake mokili mbezanga bo ezo punda ba na punda. Est-ce que Jésus t'a dit que remarque wana alobaki que bon en tout cas ya solo bon a raison abisi bango boy eza gloire et bongi na mosali ya Nzambe muta kosa ote serviteur de Dieu gloire et bongi na mosali ya Nzambe ayaki lokola mosakoli c'est un serviteur de Dieu batanda maputa le komiso batani maputa oh baputa tandama mandalala ne bomona na loja wana mandalala alobi na bango boye soki bango batiki koganga bato bopekisa bakele soki bango batiki même mabanga ekoganga kaka ata mabanga eko sanjola ya na boyi mabanga ekumisa kololanga ye papa non na moni makamu na loja ya mwana to loba siko nini bino moko bo parce que nga na lobaki na nti nazaki nga calme na totala bino ne bo sala ba makamu na bino donc je crois que pour comprendre bino moko oh ba chef coutumier bayaki bazaki wana tout ça tout le monde ba chef coutumier bayaki koyamba noko na bango ayaki yo pe no zana noko na mino chef coutumier mukolo kenda kamboka chef coutumier na mino aka olukao yaya frère Patrice za wera bengala ke na ndako to bima oza wera okokota wa te oza leki na ngati oza wera te akoya bayaki ba chef coutumier d'ailleurs to kenda na Shekina tant to kenda na pasteur Nata epenge na Shekina ba chef coutumier ba kenda ko tala pasteur Dioka pasteur Dioka ayambi bango ba yebisi pasteur Dioka bino bato bobwakisa biso to sa bana na bino avant to so ba bokonzi bino bato bosopela biso mafuta poto so bokonzi pasteur Dioka kamabi kondima bona so kuta na bato aboye bango mona message basi babwaki kondima babwaki linga mobondo mais awa na so kuta kondima boye pa ba chef coutumier message bokeba to yebi ke to na courant mabe koti na message ezo bebisa message mais mawa boko kokate parce que biso to stolobi ke to za ba wazalendo di message to côté ya message ninge frère Branham maté ka on to longolelo côté alors nakanisi c'était ça oyo elekaki na loja tout monde mamba kitoko ebele na otela bino moi intégralité moi mon kusekate ya ba 15 minutes bo mona pene événement ndenge elekaki na ndenge tozongaki toko vraiment pasteur Charles na habité donc tout le monde a rendu tout ça 10 jours tout zonga sukuna su elengi basa la Nzambe boye kitoko plein à craquer pasteur du Foro du ciel a sali musala Nzambe siko bongo tant comme côté ko gagner ba âme bande konanga tous les 3 jours tout ça na stade wana batu bazoya lokola koloka bango babike nan to mona kasi pêche mire yezo lobaki yangote et salamaki na pierre alobi boko gagner batu plus que ngai pasteur du Foro du ciel a telemi abi banda na bandi ko bongo tango bane ko yemba ba miracle za donc ndeto ba miracle belé to kotono labopo bino mo bolanda ki déjà intégralité makamle lekaki ba miracle salami ya ko sakanate pendant kazala ko yemba te boy kaza na onction makasi wana vraiment et c'est le quoi kana LC so ta amen tata souple continue akuna bato bazo koya donc papa mo kaza gona ce que le kamusika na onction ki ça ya badeno izaka so ba sa bon bana basi ba tuntu kaka mais papa mo kaza kuna po bala sabilo ke
on a un message, manque on est à la raté. Malgré que je suis au manque on a un message. Mais pour la boïka, au bandango neni mboka tokeka mbali boso. Bosa manque on a tout ça la mon neni. Vraiment, tout ça on a connu après sa biso image, tout le monde na suka nango donc c'est la bido parce que ça suite femba la mort donc c'est la bido na ndenge to zongi elengi ko sakanate vraiment na pesi merci vraiment na pasteur Charles na organisation nyonso ba komo mususu na ino moyen kutu na tanga nyonso vraiment nzamba pambola bino na ba oyo balambaki ba oyo batambusa biso na mituka ba oyo basalaki nyonso poka biso to sala bien nzamba pambola bino et puis to reçoit interview notre pasteur ya Lubumbashi. Hein, pasteur Nabiso, il y a Lubumbashi, toko pasteur Pierre Adoua, alobaki moi muke tant to kiti na tant to zongi, tant to sisaki makamuna do pango tant to sisa mais batu bazo ya kaka lifoko alembi na e batu bazo ya kaka ba enveloppe ba ntaba ya on a le temps on a tali pena ba ntaba pena bazo pesa lifoko disele ba ntaba bantabezo matavio ya kisasa na biba tumsu na vina bango fo babondela nzambe biso chance to kutana baboyika na lembi avion comme Transco eza na mutumsu na mata avion te amata ngote ndeko nanga ya ko tra message ya ko sambelo mata avion pardon ya ko sambela potaba mata avion auti loja ayeki sasa la avion mais yo mutu na no ko mata pembe na aéroport te ngape nazaki lokola yo message ya mwana bazote ya ndimela message oya ko mata avion parce que moko tuna ko mata avion de nini ki mobole le bisaba to baloba moko ngape to nazaki mobola na bano lo babot mais ta la mata avion ko mota la mapata c'est génial c'est beau nabi merci frère Branham merci le forolicier tous intégralité tokutani prochainement épiscope Yambo rende kita rendez-vous na kitata le grand Wazalendo du message Marie Fonel Marinable de frère alors il m'a dit mais pourquoi seulement moi il y a des ailes ici allons-y voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce il m'a élu dans son amour il m'a chuchoté à l'oreille ma vie est la preuve de sa victoire je suis une portion de l'écriture les fondés Malachie 4 mais dans tout il m'a dit d'être Moïse construisit le temple dans les déserts selon le plan et les modèles de Dieu. Une fois le travail achevé, la colonne de feu vint du ciel. Allons-y. Sur les ailes du colombe blanche. La colonne de feu vint du ciel. Jésus-Christ en
Elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen, et Alléluia. Elle réconforte et elle nourrit. Elle marque la différence, c'est ça le nom de Dieu.
te bazalaki koyembela mokonzi na bango po ete bayebaki na nsima na mabina bakozwa bakozama bope mokonzi bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini oyo ye asali mpo na nga oyo ye akufeli ngai ye oyo ye asali ngai nakoma boye ebongo ngai yo nasote te nakotika te sote nakosote mpona ye Kumadonjo Agno Chocolate. Je suis le pasteur de Life Tabernacle à Lubumbashi. Toyaki na Lodja Awa, toyaki Pambate, toye pona honorer Liloba ya Nzambe et doit accompagner sous notre père spirituel qui est le pasteur Life na pesi vraiment merci mingi pour na séjour na nga na Lodja dans le sens que yambaki biso na ndenge sengeli dans le sens que non message le cas qui tout le monde a vu, il y avait de pourparler au Lobandji, Nalifoko, Basolo Lakate, mais aujourd'hui c'est le cri de commandement qui est en train de réunir l'épouse à travers le monde. Et je suis fier de mon passage aussi à Lodja. Je crois que non, je suis rassasié et je suis satisfait de tout ce qui s'est fait ici à Lodja. Merci Banakin. Dans le monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poison à toi, famille, à toi, problème à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke comme biété batwa comme la jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.